Mbote balandiam de GDT fait ma foute c'est que zelenga wa bino la grande dame quand de to mesana wa kopesa bino basango pe kopesa conseil bande ko babolingo lisolo lelo to pesa ngo lelo za ma pe ya pasi nzamba pambolela ngai bino bande ko ndeko mwasi bozo mona na photo eza pasi pe mawa elle est ghanéenne je crois parce qu'elle est anglais bon moi je croyais peut-être entre ghanéenne et nigérienne mais na moni na réseaux sociaux tant on a bêté le selon na TikTok bat ba ibsinga que non aza ghanéenne tino solana bino nzoto yanga malili eba mbuma malili telemi parce que nga ko kablo sensible été batindela nga vidéo o ezaki 3 jours passés je crois ouais donc nando zwa courage nata robeta ngote nando bate na osande nini tellement na makasi na ba biloko ya ba nini ote ya technique te donc fallait ko luka peut-être ko dissimuler ko kanga image pour na relaxer bino peut-être elongi na ye tout ça mais bon na zuika capture ya photo moi tout la bino vidéo ezate parce que elle est caté de YouTube va permettre écoute vidéo elle est caté eza somme bande ko vidéo eza ya ba plus ou moins 2 minutes 1 minute na quelques 48 secondes comme ça de plus ou moins 2 minutes mais na tala ki yango pas plus de 20 secondes na koka ki yango te donc na kimisi elongi nazo kaka maloba bande ko bozo kango na sango bomoni biloko pembe bomona ba kwisa mwana mwasi wana ya ba kusu ouf donc mi pende komi tandi et sali ba inflammation a vimbi do ti a loba na otela bino voice na esonga na silisi ti a loba azoloba na ba donc vous sentez que non she's in pain azana pasi douleur ya kosakana te do a loba na basi et aokosola makila donc ndenge azana na nzoto na ye ya basi na nzoto na biso ya basi et place asubelaka makila na bakusu ebima nzambe que le Seigneur nous vienne en aide au théâtre te oyo théâtre te ya théâtre keseni ana moko pe ezana TikTok ezotambola wana mwana mwasi ana bilamba pesi mu Congo bakusu bazotambola na sima bato bele bamonaki yango c'est vrai ba théâtre ba film ezara basé na ba histoire vraie mais osko za réalité nango bande ona ngai il faut voir cette image hein? Non soko a numéro na ngai na kotindelo yango soko sengi bandeko mwana mwasi na okele mawa akutana ina mwana mobali moko ndenge ezalaka so pe na réseaux sociaux et so pe wapi allez ake kotala et pour rendre visite shida et comme il fallait ba bima c'est ce que j'ai bien compris aza tchel quoi dans accueilli le monsieur lui dira que non ala ta préservatif te a opesa mbongo ebele nzambe yana basi ebele bazwa ba risque wana ba fille ebela ba ndumba ba beta ba masolo ka mobala yaki a proposer tam sous triple ou bien parfois 5 ya mbongo oyo yo kosenga kapo alingi ala ta préservatif te bandeko mobala wana biso ko la ta préservatif te ba passer na acte kata basisi tant basali ayoki sensation na kati neti lo mo ezo bouger nzamba lola et la suite c'était quoi la suite et loko ezo bouger wana ezaki ba kusu et bimae nzamba la ngai na makila bien c'est à régler qui mais à comprendre te na makila de ce ko aokosola pe makila ngodo makila nako e bando bimaka bongo ti esile na nzoto akufi na ebite actuellement soki etane ya ndenge ni nzamba okelema parce que bisika o aza et na hôpital bisiko aza o lobana et na hôpital j'ai vu les gens encercler ba touré nzamba okela mwana mwasi o mawa témoignage na et servir ba tumso ba leçon malheureusement et belé pas okutana na vidéo mais tellement ça na ça envoûtement yango na obondela na kombo na Yesu que l'envoûtement tombe de tes yeux au nom de Jésus que l'envoûtement tombe voilà ba chayo wana omona no mabete omona mabe nyoso malamu nde mabe na kombo na Yesu ezika ekweya bandeko elle est mourante aolela donc avimbi bongo douleur bakusu ba otambola donc obomona na bakuisi ya pembe wana eza bakusu makila ezo bima même temps et pour aokosola ngo ya kokosola que le Seigneur nous vienne en aide
Tala, l'argent facile n'existe pas. Mouta ko saote. Mbongo facile ezalaka te. Eza bandumba o bafungula makolo na babalabala po bafuta bango. Je préfère na ke musala na telema. Ya ko telema pendant mulayi mukongo soit et a problème te Bible le bilo manger à la sueur de son front. Et le baki na ata pasteur moko. Parce que dans la vidéo mon TikTok dans pasteur moko lobi. Il est écrit l'homme mange à la sueur de son front et non à la sueur de ses fesses. L'argent des fesses là, mange ça seul. Alors bana bato ba ino sa kindumba ba yaka na mbongo wana na église. Abi ko mekocha mbongo wana. Mbongo wana te tala. Musala kindumba ya pasi e anzoto. Nasi ba mama boza wana. Ezala des fois mobali na yo moko. Ozumi balete meka moko wana. Jour wana peso ezala ki penza ke non. Père azaki en forme babo pikiliku do ti hôtel mapendo sentir mingai ke babu teta musupo senga bando keno e koki na lembi siko yo il faut telemaka o mibali wana bayaka ebele ta musu mbongo moko oza e kokate ya mibale e kokate ya misato o kende na 7 10 mibali 15 voire même si ba prostituer makasi baza ngana oka ba témoignage na zaka mwana muke makasi na zana kabinda. J'avais plus ou moins 12 ans. Papa a dit dans le salon de coiffure, basa ngasuki, 12-13 ans. Basa ngasuki, atikinga pour kozwanga sima. Batu baleka na kabinda, baebi a bisika na bosani kombo place bando benga esika na aze. Kombo na ngwe kiminga e. Kombo na ngwe kiminga place wana me batu nyoso baleka na kabinda il faut baebango. Eza on dirait place moko et yebani ezara munene eza neti château rouge voilà sko bate kaka batanga basuki dans place mo base bandumba pe bandozala sko moi swana aokanga suki mais asala na buto asala pe prostitution naza mwana moke na oka bango nde bobeta ba masolo na oka nzoto malili na yeba te ke ezala rande ngwana aobeta pena masolo arodaka na journée tina ba 15 hommes na moko wana bobenga mbongo facile. Les amis, l'argent facile n'existe pas. Ataba oboyoka kaota za na mbongo kisi ana porte-monnaie magique. Ezalaka facilité. Boka ntsarte ke so ke simba kisi, oke ka oya nini o na ko mbongo kisi. O ngo pesa nini na pesa na pesa papa na. OK, pesa papa pesi papa sili mbongo o ba pesi o encore ezo bimela nguma zo bimisa rango et puis ozola na kimi ozomela ba champagne ozo ba ko sabinoté. C'est pénible cet argent. Et ça la facilité. On va t'imposer des conditions inacceptables, inhumaines, je dirais. On va t'imposer des conditions inhumaines. Au Zwambongo, oui, mais au lien, on a kimiate. Mon pasteur, mon papa n'a moko azopé sa témoignage à l'obi bakina au sa délivrance. Il y a un grand messier, ceux qui n'ont pas campagne, ceux qui wapi. Tialandaku, tiala villa tonga, ceux qui 3 niveaux. Bizarrement, tabakomi, azob sa pasteur, papa, au moni cercueil wana. Pendant que les gens la nuit, balali, nga la na kata cercueil wana. Pasteur à comprendre ta. Abi o me bongo ndako bit ndako na tonga oui. Na mbongo ka o nguma ngwa bimisa ko soki ba pesa ko soki nini. Mais condition nga na zwa na kolala na ndako ngote. Ya la. Vous croyez que c'est facile? Mais non, moi je préfère na ki ne ko kauka na moi. So na ko zwa ta 5 pamba. Et servir dans la liana. Il y a un moment apôtre Paul à Oloba. Si nous avons à manger et à quoi nous vêtir ou encore nous couvrir la nudité, cela nous suffit. Au moment où nous aurons lipa, aux ans et lambert au bomba bolumbu et coquille, toute vie est vie. Son samba pesi et belle gloire à Dieu. Ce qui peut s'attendre, il y a un manzo toté. Il y a un moment to conseiller à bandeko. Il faut avoir Jésus. Pourquoi? Dans on dit Yesu, tu es scellé du Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu. Bible Zoloba, ne a convaincu ka biso na lisumu, na mabe. C'est grâce au Saint-Esprit. Ne mutu a ko discerner, mabe na malamu pa ko ça part des choses. Sans Dieu, tu es vulnérable. Sans le Saint-Esprit, tu es exposé. Na eloko okana ko salate okosalango. Ya on a lo bana ba yike bandeko. Si Dieu ne t'utilise pas, le diable t'utilisera. Ata oboyi ako imposer au sape lote parce que ça na makasa ko résister donc force o yo ko résister le satan ezaka ka kombo Yesu eka molimo mo santo eka nzambe
Donc yango na oloba na yo pe na osenga non ndeko na nga ndimela Yesu na vie na yo. Ndimela Yesu comme Seigneur et Sauveur. Seigneur veut dire maître. Donc ce qui veut dire ta vie ce n'est plus toi qui conduis. Au komisiko na se aba commandement na ye o ya oloba no yango zo sala pe yango zo tosa. Maman ozana en sécurité. Maman o vivre vie à kimia a olobe na keime na tikele bino kimia na nga a préciser yoka nuance celle que le monde ne peut donner. La paix que Jésus donne nulle part ailleurs. Il y a des gens qui ont des millions mais bazangi kimia. Omoni motema moto ezalaka na vide. Vide wana ezala na forme nzambe ou encore ya Yesu. Tant que Yesu a comblé vide wana te lokuta ata ba peso ba milliards. Omoni besoin so Congo ta ba sangi cela ba peso otonda te. Yango bomoni ba to lokola ba Bill Gates. Malgré ba milliards ba nango mais ba continuer ko sama be po ba amasser po ba zo mbongo. Mutu lokola Bill Gates mbongo zo rasa na ngone. Bon, le bani na investir, à investir, à ce qu'on investir les nani, à ce comme coco, na habité soit à na 20 ans, 10 ans, à kana moi na moko. Bon année, pour moi na bano bakoya, eza folie. Pour année nyon soit na po, mutu na Yesu te. Mon soit na nzambete, tu vas envier. Ata ba peso rotonda to mo na ke nona bakisa. Yango moni madilo ayemba, alobi tata nzambe yo kanga mawa. Pas si nange aussi la te na kanisa imokolo na kosimba 1 million pas sili mais tant on a eu 1 million na commencé à 10 millions c'est ça sans Jésus c'est ça o nyonso kozwa eza suffisante otonda te bande botala ata bino moko hein de obo na pembe na ba kuisi ya ba kusu faut mona on des otambola makila ezobima a kosola ngona ya kokosola. Ah, nzambe nanga pendant que na osala émission bande ko suka muto zanga ko telemanga ko kablo sensibilité depuis comme ko batindela yango na bisi muto nga bi on a sali oni yango ya obomisa ngo ya ko isanga na moyi makasi boy. Donc même photo na pona zongo j'avais pas le choix fallait na play image yango pona zo photo mais salinga ma bemoko nzamba sunganga ye na ko kablo aboyete ish ba corps médical bazar il faut ça monter mais pour être corps médical hein. Parce que à un hôpital, tu dois faire ça. Tu dois faire ça. Na poto kutu, so kutu ka osali erreur baby si longo bois qui soyo e ba longolo musala. Donc tant encore du médical quand il faut supporter maman et oh ngana ko yate na ko ina sali crise ndena bo nzoto malili vous n'avez pas l'idée. Bande ko na otela bino voice na ye. Et puis on va chuter par là. Ouf. Le Seigneur nous aide. Nzambe na ngai malembe na vie. Mama teyaka mwana, papa teyaka mwana. Génération oyo ya ndenge. Génération eza ndenge. Avec les réseaux sociaux c'est compliqué. En tout cas, bana ba okota ba découvrir ba mama ndenge na ndenge ba okende ba osala ba découverte, c'est compliqué. Mikolo eleki muninga mo en Afrique du Sud, ndeko na ya benga ki abiseta mamuto kweli na mona quartier na biso awa. Moi, congolaise, hein? 13 ans, ceux qui 15 ans, moi, à côté ça qui moninga na muso na cop. Mais moninga na zaï d'accord te. Ndage na ofunde pa na bango et là on y est le kaki. Yepe ba mema ki yaya moko bobika ba yaya misu bazalaga balinga ko bebisa bana batu. Yaya wana za déjà na moi ba 17 ans et puis déjà mibali. Moi na bato amuke ba 13 ans mais marai pa pakistanais moko. Ba sala ba ma ambasalité, ba pesa ba mbongo. Siko ba community ba dealer ba ba yara na bato bazora pourcentage na 13 ans s'il vous plaît na 13 ans ah nzambe na ngai ouf biso na ba 13 ans to bando sakana na to beta na ba kebo so ba benga oni banzango na ba Coca-Cola mais lelo oyo mwana 12 ans mwasi 13 ans mwasi pour tali nzoto façon de développer mituna o mais âge ne angwana poani tellement déjà babandi ko simbe avant moi na développé aibi nyonso ko écoute même ko lakisa yo moi na 15 ans tombola tata mobimba nzambo ke la biso ma bande ko tote ya bana surtout to lakisa bango nzela nzambe na tshela bino voice ko to shite merci bande ko boyo kaninga zoloba. Alors, j'ai rencontré cet homme.
alobi alingala nanga po nazwa soin na ngai nakipe na classe na ngai nandimaki alobi na ngai na ignorer condom préservatif abi il est ce monsieur ma piégé boka nde bato baoganga wana alobi asi amonaki bapériode et puis elle s'est dit c'est que bapériode ezongi susu ntango afungoli ndamoni babiloko wana ngai alobi azo utiliser huile d'olive pour prier sikoyo ekomaka makosala huile d'olive ekosambela nga nzambe bomoni nde bato banyokolaka nzambe donde bozoka kosu wana na makila ezobima. Seigneur Jésus, aie pitié. Nzambe bikisa ye yoka mawa ye. Yoka kombo na ye Love Cruise. Love Cruise. Mawa. Bandeko na ngai, c'était ça. Et comprenez mon émotion, Ouais, je me sens mal, Et na tchaki on kapo na mekarotier la bino bandeko. Et que le Seigneur nous aide. Nzamba sunga biso ya facile te maambo ya passé ya mawa. Ya panza sango partager vidéo o éviter obit sanani. Et quant à moi mon numéro mbalasima. De bonnes choses à vous, Ezali Toliket Nabonzambena avec la grande dame. Merci beaucoup. Au revoir.